bango na mama azusa musala kende ubenga mama ya ebana ya nokia aïe mais bon mais vite quoi. Oyebi ngai motema na ngai ezalaka malamu te soko promettre ngai likambo ke kende na koyebisa likambo ntango ozonga mosala kuna na mosala na kosala malamu te motema ngai komi likolo ifo nayoka likambo nini oyo olingi koyebela ngai voire meme na ngai naleka barendez-vous congélateur na yo wana oyo otekaka na koka bayebiseli ngai na PDG Ngoyi Kamalai ke akotia yango nani na marche lelo nazala prêt mpona kolanda esika nini akotia marche nakei kuna te kaka mpo na makambo oyo oprometaki ngai koyebisanga ntango na ozonga likambo nini eza koleka likambo na mwana te likambo na mwana alinga mwana ngo soki baalinga ase nini oyi komona achange te achange aza malade soki maladi bongo kobombela yango olobela nga ti ntango na kozonga na mosala eyi nde likambo azwi likambo na moninga na ye en bref quoi mwana achange alia malamu te ayi kolalaka bapungi moi te oyi tata ayi koyeba te justement mpona wana changement na ye naza komona mwa moke eye komona mwa moke sika kolalalala ntango nyonso tu epui kobwakabwaka basoi nakuti moko mosusu soya na porte ya ndako soki nayaki na bamipaya nzela moko soki na porte ya ndako donc malade yango eza nini ayi na mokumba ye nini mokumba alinga mokumba me likambo ya ndenge boye bomengo ozokobombela nga solo alinga akomi na mokumba mpe nga koyeba te awa na kati na ndako mpe nayebaki alors oza na sekre moko na ye nayi na sekele te ye ayi mwana nga ayi mama esalanga sekele bon alinga yango aze wapi alinga aza kuna nsima kobenga ye boye na bakanda boye akobete lisusu non me nalingi koyeba nayoka yango na ye moko ubia obengela nga nesika na tina libela nakoyoka makambo boye mbangi bele na matoi te tena kobenga yaya benga yaya na yo yawa noki obete te ezalaka boye kokosa ngai boye te okomona mwana okomi kotutatuta ye makofi azali mwana mokumba wana okoya koboma ye pamba azali mwana liboso nakoki kondima koyoka makambo boye mbala mibale na matoi te kolikama yango esala susu boye esi ekwe alors bokoyeba mesure nini nga ozwaka na kati na ndako likolo na bino mibale mama ngai oyo esango te mama ngai oyo mama na moto abengi yo te ngai moto nabengi yo alinga papa ndimi papa makambo nini oyo naza koyoka mama na bino aza koyebisa ngai sikasikao donc makambo oyo nga nayoki eza ya solo mpenza ke yo alingi okomi na mokumba bon yo mwana liboso bandi kosalisa makambo ya boye bamaisha bakosala boni nsima na yo bakolanda kaka lokolo na yo te alors nalingi koyeba sikasikoyo mokumba yango ezali ya nani lobela ngai kobomba te mokumba ezali ya nani ale papa ya inga ya inga inga aza koya pamba mikolo kobanga te nazo kobete yo te so nalingi kobete yo depuis ntango yo okomaki ambelasi na bete te okala inga aza koya ntango nyonso to alobeli ngai na likambo moko te mpo na yo alors ke yo so okomi na mokumba na ye deja en tout cas bomengo ndenge nauti koloba ya boye makambo epesi nga motema pasi mingi alors ngai nakei surtout lokola nalate makambo ya congélateur na yo wana epe na mati fois songo iko lobaka na ngai boye iko komboka nga na kompolo na mwa nake na ndako soko na bimi ya bona oka résultat malamu sino na kozwa décision mosusu yo na mwana na yo oyi komona likambo olukeli nga likambo olukeli ngai na tata na yo yanga mpe libala ekufa mama bongo boyokanisi moso naza kosala mpo na yo nga nazomona likambo moko te kovote
S'il y a un problème... Non, chérie, s'il y a un problème, dis-moi. Hein? Problème ka pa mo kumbo nga na sana ngo. E papa parana nga do nga muete kaka a. Muete. Kolia eza ko kita malamu te. Ka pona mo kumba na. Finalement, na loba kinoni. Tu vois place toujours kana kité en wana. Ngana yebiso que tu dois comprendre ndenge na zali sikoyo na kuko ba charge mingi te. Funa terminer na ba activité na zali oyo yebi. Soki na silisi yango na monument la possibilité zali comme ça c'est bandi ko vivre ndenge akala. Ndinga liboso kudu changement ekozala inga makamyo solo bana bawela kana makambo mukumbo yo zana kokina na ngote soki na pokashi na ngandi ma sérieusement tabi somba to bende ko sala bambia si wana ndio bende ko sepena donc kana tuna komna na mukumba bonde wana kokomi atika maukamba c'est question ouverte mbote baba bon alinga na kia na ozonga na poko comme ça s'il y a encore un problème tu vas si ça. Oh, papa, on y va quand tu veux. Nazoke pour na zaika deux passages pour na tala ça fait 3 jours pour na démarche na sita. Ah, pardon, ya kana no na senge na mwa masuro mketo suranga na yo. Siko yo. Oko kende ko na mingi te. Zema masuro mko mkusi yo kende ya siko. Sasa na. Yo te vere tika kiwa na depuis ka zo lunga ngote. Eko tara. Nazina makamini ya koyebisa yo te eli kaka eloko naza kosilika parce banda lokola bozwanaki yo na mwana na ngai banda lokola oza koya boye oyebisi na ngai likambo moko te mpo nayeba soki oza koyeba ndenge nini soki ya libala to ekosuka kaka be boye na masolo lokola sika yasi akomi na mokumba omoni eloko naza kosilika mpenza yango wana po. Oui papa, merci mingi na ndima kamyo structure sanga. Ndero mona ngai tayo ke mwana na yo azali mwasi na ngai. Donc problème nyonso ekobima na nzoto na ye bima wapi ngai mutu nazali responsable. Nako kotikela bino mokumba na nyonso te. Oboti mwana. Po ye pe akene kubote pa mususu. Omoni na oboyi te ezali ya ngai na kozwa charge. Donc responsabilité nyonso accouchement na ye nyonso ezali na boko na ngai. Mais entre-temps, na maboko pe na yo mwana azala kuna. Ya mwana justement nikamnenga na yebisa yo papa sikoyo pa nanga nazana na organiser te. Ah donc bino bana mibali ya sika bo komi koluka kama makambo nano ozali organiser ya ndako te lokola oza koloba sika nano nazali organiser te. Eza papa na lobi pona na évacuer ndako na ngai bandeko bandiki mingi. Ah non, écoute, biso toza na posa ya mbongo na yo te. Koloba te ke organiser pona makambo ya mbongo te toke osenga mbongo te osengi mbongo te. Nde mokumba na yo lokola okumbisi mwana na biso mokumba kende na ye na ndako na yo moko ozala kosupporte malamu na mabe. Papa na place wana koyokela ngana na moke ngai nalobi te ke naza sikoyo na ndako boye na bome ndako ezali me bato baza mwa mingi nakokolinga seke mwasi na ngai ebandeli kaka boye aya kofuta na bamakambo ebele me fona metre ye à l'aise okokopesanga mwasi dans l'entre temps na bana kopesa mbongo likambo nyonso okokobima ya kosala mais soki nakomi prêt nakozwa mwasi na ngai eloko natikaki bino ntango bosolola yango wana oyo makanisi na oza nango yango wana ngai mpe naningi sika koyokana na mwasi na ngai bomengo nayoka desizio nini ngai kozwa